awa placebo bolobaka awa atanga te bolobaka mambe bele bino wa bolojwa wana bolojwa bolobaka mambe bele likambo esaka pasi mpona Christian Bosembe baponi ye na medaka kolongo yango zolobono ba dépolitiser ba entreprise basala bo yo ozwa pouvoir yo bolojwa wana ozwa pouvoir mais to mona bandeko no boni oya parti politique po bazozela bozebelezi ozoloba ba nomination ya mukonzi bazwa ngo n'importance te banani bazwa ngo n'importance te eza bino na plateforme na bino ya mukie oya mukie na ezanga impact nde bozwa makambo au président asalaka na importance te chef de l'état a renommé mutu lolenge ya sepeli a été pour na bino bolobi yango na kosala mais wa bisiko esika nini chef de l'état a nommé batu kaka pona batu wana basaela soki pe nini batu wana balekaka na média po baloba wana esprit nini wana ozoloba ba nomination il fait refléter vision ya chef de l'état mais selon yo sikoyo kanisi batu wana o bache wana o ba nommé bazoba. Donc je comprends bien pourquoi est-ce qu'on te laisse bâtir la route temps aux autres marmions sous le avec ma question déjà bien préparée pour aux actionnaires. On peut ça en bon on a yoko. Yoko lobit. Ozo mata. Keba. Aux vertige. Aux vertige. Internet est à RTNCT. Internet est à souka ya vite. Ozo appelle nini moi et sika. Na TV songolo pakala eza nango mamba satellite kaka mais moi na Congo ya solo oya bi valeur ya mboka na e azozwa makambo tana ipselo moko bolojwa Félix Tshisekedi le président Félix Tshisekedi Tshilombo c'est la providence donc aza vraiment eloko oyo Congo ezelaki souffle ya sika ya Congo eza président Félix Tshilombo batata ba mama bandeko mbote na bino na sepele mingi ko ya lisusu na bandako na bino pona ko solo na bino Congo na émission na bino na motema ya kofungama ezanga ndeko na bino Jérémy Mukuna de père et de mère un vrai nationaliste ndenge bino mo boali ko benga ngai Nzambe apambola Congo, Nzambe apambola mutu nyonso oyo azo soutenir Congo po kene liboso. Bapaya kutu bapaya oba libanda. Basi ba comprendre que Congo ezo kenda na komata po ekoma première nation oyo ya mokili. Première nation oyo ya makasi. Mais ezaka na ba Congolais moko boye oyo balingi kondima te. Pourquoi pona motema mabe. Motema mabe bandeko nanga na oti ko sala émission awa na lobelaki Mike Mukebai oyo mutu na ebeli boma na ndeko na Daniel Safu na tata oyo asalaki mpiaka mais namoni baza ebele bandeko na ngai soki tolobi te bakotika ba biloko pamba te ba français belé kolobe belé tozoloba ke ba français motezo boma mboka mais ozomona bango babongisi français ayepa alakisa batu ke yende mutayebi o ngai nga professeur ngai soki nani nga soki ngani bandeko na ngai pona nini tolingi mboka na biso te pona nini tolingi Congo ekene liboso te bandeko na ngai lelo siko makambo nyonso elekiti elonge mamba bunagana elonge mamba ruchuru elonge makambo ya brassage ya armée ekomi mamba nomination pona batu moko ba sepeli te ne ba nommer bango te pona ba sepeli te pona ba nommer batu mususu et comme il comme Wakanda. Et je comprends maintenant pourquoi est-ce que batuana balobarnaba na chaîne mususu aux internet. Na comprendre le lo que batu mususu go bana mona valeur te. Mais te ba geloko moko Moïse Matuta emba sozo mata keba pour sinon te ozo vertige. Soko zu succès na internet mitala kapé et siko uta pour bazo rappeler on a plateau ko yaki kara magazine ya pamba omoni batu bapesa rabiso valeur eza batu o batala rabiso bamba pesa so valeur bongo batu wana faut que tala bango vraiment avec beaucoup de considération tant basi batomboli lokola ba Daniel Safu wana lokola ba Mike Mukebai ba
pesie mingongo pour akoma député akoma responsabiliser la population ye bakomi ko ya pona ko laksake bango ne faut ba imposer ba makanisi manga mabe pona il faut ba konzi ya ba plateforme na ba parti politique na ba sepela pona ndenge bango ba lobaka mabe ezanti oyo suki Alain Bolojwa suki Alain Bolojwa soki mokonzi na tindi aloba ndeza malamu jamais koloba makambo malamu et puis azoka espérer mokoto kokoma na pouvoir okoma na pouvoir mokolo nini okoma na pouvoir mokolo nini po osala nini na pouvoir po moni lelo oyo démocratie oyo Tshisekedi amemi démocratie oyo Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo amemi chef de l'état mokonzi ya mboka na ngai oyo nazopesa respect mingi epesi bato biloba loba epesi bato bilobela donc moto nyonso akomi il faut aloba Bolojwa ozalaki wapi Bolojwa ozalaki wapi yo ozalaki wapi na ntango ya Kabila ozolengalenga ozalaki wapi nayebi te babenga o professeur mais ozalaka peut-être professeur à l'époque mais est ce que mamba politique yo nde oleka na TV mpo loba obande oleka na TV mpo loba ata ye Israël Mutombo anda oloba bakota suka nde tomoni ba Israël Mutombo azoloba avec liberté mais ka muke cachote bandeko na ngai ba congolais ya solo o balanda émission oyo po congolais ya solo oyo il y a des pères et des mères ozo soutenir proposition à loi Tchani ozo soutenir proposition à loi sur la congolité azana ngai azananga azo comprendre mamnazoloba chef de l'état a signé ba ordonnance chef de l'état a nommé Batou selon makanisi na ye selon bon vouloir na ye po aza mokonzi ya mboka aza na droit wana constitution zo pesa ye makoki po sala yango anomi batu oye motema ne sepelisi e bongo bino boni mokovanda po boloba ke bino ne mutu bokoti na makanisa chef de l'état po na oyeba so ya kanisa nini yane bolanda mo mukina extrait po na oche miso mo mbate pe zo pesa ngakanda na ocha kaka extrait po bo kanisa bomo na makanisa ya mabe oya batu mibale bavandi na plateau po na kanisa mabe asali mwa ménage ba ordonnance présidentielle lobby batangi bato mwa ebele awa nazui maboko pona pesa félicitation na ba oyo bazui lokola Christian Bosembe lokola ndeko voto lokola nazo ba oyo ya biso ya presse ndeko voto ndeko Jenit Kaninda ndeko Pi Gérard Elenga et puis namoni pe ndeko na biso Kankolongo Médard ye pazana napi napesi mbote parce que voto Jenit Napi Gérard Bango Bazana RTNC Christian Bossem Bazali na CESAC Serge Kabongo également Azala CESAC na pesi bango vraiment ba félicitations na ndenge bazu promotion ya mosalo bango bazako ça mais cela n'empêche que de réfléchir. Allez Bolojwa, comment vous avez accueilli la nouvelle finalement tout le monde qui renouvellement la classe politique même dans l'entreprise il fallait ba jeune parce que ça na batu ba comment le roi ba chef coutumier dans l'entreprise mais au moins Félix Tshisekedi a fait clin d'œil bien que côté mususu pas récupérer ba membre ya cabinet na ye mususu alongoli bango lokola Eboma lokola ba Taylor lokola ba Marcelin Bilomba bango ba kena Sona Hydroc Taylor akena Transco moi ba tebele penza même ya cabinet bakei. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la question ya méritocratie a primé ou bien favoritisme, clientélisme ou népotisme? Bon, nga moro na mi pesi devoir à réduire certaines libertés nanga. Ah, ok. Il y a des choses que je ne dirais pas ici. O azana posa ye ba ngo bia binganga en dehors de l'émission. Parce que na boina ko créer, ko susciter un autre débat. Très bien. Et loko ezali vrai ezali que les nominations ezali reconnues dans la Constitution. Mais les nominations doivent refléter la vision que l'on a. Si les nominations à M. Félix Tshisekedi Tshilombo a une importance, c'est justement parce que à ça par moment des choses par des émotions. Bah sentiment ils ont animé dans les nominations, au ressentir en cas qu'à la configuration, il y a ba ordonnance naïe. Pourquoi biso ko réfléchir autrement? Tout quand les entreprises à gérer par bateau ba entreprise. Pourquoi les militants à parti, les adeptes pourquoi ne pas libérer les entreprises? Tout dépolitiser les entreprises. Je crois que dans la posture Nanga, je ne suis pas de ceux qui pensent que tous ceux qui nous soutiennent doivent nécessairement entreprises. Parce que ces entreprises, canard boiteux.
Et puis surtout, toyebi que ces entreprises ne sont pas capables d'optimiser leur rendement. Au lieu qu'on soit bateau, balali na capacité à redresser ces entreprises, on prend des militants et ce côté c'est justement pour les récompenser par rapport à makele lo basala na ba média. Par rapport à il y a action na bango basala na niveau à parti politique. Il y a des gens qui valent plus que bango basa nommé. Mais ces gens-là à l'intérieur du pays, ces gens-là ne seront jamais promus justement parce qu'ils ne font pas la politique. Pourquoi nous voulons envahir le Congo? Pourquoi ne pas laisser à ceux qui n'ont pas l'intention de faire la politique? Bas à la rappel attend la possibilité, il y a comme malheur savoir-faire. Yango moko Israël mutombo to bagate soka zalaka na race nini. Omoni ko coopérer na batu tout. Babi ko tanga ato sala na vie batu nyonso tuka bazala malamu te. Batu nyonso bazala malamu te. Pona ba oba oba mabe ozoli mbongo na bango. Na ba oba oba mabe te ozoli mbongo na bango. Donc finalement yo zala ngambo nini? Oza ngembo. Oza ngembo. Popo na ngai oza exemple ta. Oza exemple te. Lorsqu'on prend ba recoupage, il y a ba émission sous oyo sala. O ba recoupaka. Ba tchaka na nini na internet. Et mamba salité. Mais yo on se présentait normalement comme un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu maintenant qui reçoit ba tout nyonso. Ba païen, ba nini tout le temps avec les païens. Pour ozolo kanini audimat. Ozolo ka audimat yango zo ba tout nyonso. O ba ko finga chef de l'état ozu bango. O ba ko ba malamu ozu bango. Un type comme Alain Bolojana qui n'est jamais na Yeba TV. Jamais. Alors, les gars, même à clé boate, Moutouana. Pour que tu sois un vrai militant, tu as besoin de bon côté. Bon toi nango. Pour que vie toi nango, et vie oyo, et ma lame ou onze ma pesibiso, na lena tongo, na meli mai. Na luka nange belete. Na luka nena zananzambe na ngai, vi na ngai na kimia. Mais na lendamu na melindamu, na luke belete. Na mo luka batu kolanda batu na sima oh boy na boy mais na minute oyo ma na ngonga oyo ezangonga critiquer mboka na binote parce que batu oba libanda bazo critiquer mboka te bolojwa je ne sais pas ce qui bolojwa ce qui nani aza actionnaire na bosolo na bosolo ce qui na bosolo aza actionnaire. Je suis actionnaire, Nazaki déjà informé. En tout cas, félicitations à Bissonio Sova actionnaire. Je suis actionnaire, Nazaki déjà informé. En tout cas, félicitations à Bissonio Sova actionnaire. Il y a un peu ça y est, droit wana. Il y a un loba onyo salut. Pour journaliste a reposé question, moi j'ai quoi licence à PCA. Elle quoi licence à PCA. C'est pas solo là qui. Bah c'est pas solo là qui na. A PC licence. Pour y a robeta licence. Nous tout me konzamboka a loba et ça m'a bé. Pour na on appelle ça débat. On appelle ça si on cas critique carrément bien organisé. Si quand il fallait Christian Bosembete, il fallait Medarka Kolongote, il fallait Bolo Johanna, débat PSAE, il fallait une singité. Il fallait une singité pour azomo dans sa complaisance. Bon, parce que moi je suis un homme de médias. Nana prétention mon côté. Il y a le bac non, na l'équipe mutusongolo pakala mais à une époque là dans tout ça là TV ataba sango ba alaite ala ina ete anda revena no sa TV ndeni Bolojwa oyo tangi actionnaire ya bosolo na politique ayaka kaka pona koloba mama mabe oyo mukonzi na ye l'impiaker atinda ya koloba yeta ngazo makambo wana o mpiaker atinda ye eza fanatisme te et militantisme te mais soki mutu ayi DPS aye koloba nde bimmabe ou bien soki mutu moko oyo ali na kondima ke mboka ekene liboso ke nation ezoke liboso te babimi ba fanatique ba luka poste neti nga na luka poste nini ngaza ana poto na luka poste nini na vai nanga na sala vie na ngai mais na militant na vrai patriote oyo azo senga un kate ozo senga beba che kate nazo ba makamlo lenge zali bolojwa si c'est bolojwa azara nani yango na Congo wana. Il vient là, il se présente. Nana basuba français pour mikolo na kanda français. Ami bimisa lokola mutu moko mayele ba français kili mais soko landi na kati mama mbazolo ba eza na nzela te. Et comment yoko prêter mutu ba intention? Comment yoko kanisa ne sika moninga ba bi ko kanisa ne sika moninga te za mabe. Même bible biso ki ndeko na vandi pene na yo ko kanisele mabete. Ko kanisele mabete. Pour me dire que tu as un retard, tu as un retard. Tu as un retard.
aye kolekaka po apeso mbote yo kasi neti bobomba banzungu banini kokanisela bato koma yo kokanisela mokonzi ya mboka makambo azokanisa te oyebi ntango toyambaka bato na maplateau bandeko na ngai eza biso bajournaliste mutu totambusaka makanisi ya bato soko tuni mutu mutuna yo moko oza na mayele na kati ya mutuna oyebi ntina nini otuni mutuna wana oyebi esika mutuna elingi ekendele boka nanu ntango émission ezobanda ndenge ndeko wana ayotuna mutuna. Bolodja, comment vous avez accueilli la nouvelle? Finalement, tout le monde qui renouvellement et classe politique, même dans l'entreprise, il fallait des jeunes, parce qu'ils ont battu, comment le roi chef coutumier dans l'entreprise. D'un côté, monsieur pas récupérer, membre et cabinet naé, monsieur soit le Libango, le cola Eboma, le cola Taylor, le cola Marcelin Bilomba, on va kena Sona Hydroc, Taylor a kena Transco, moi battu belé penza même il y a cabinet bakei. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la question de la méritocratie a primé ou bien favoritisme, clientélisme ou népotisme? Et bon, est-ce que le roi Bolodjouana est actionnaire? Actionnaire na bosolo na bosolo. On appelle ça mbongo. Pour actionnaire, quand même, tu appelles ça pour ami commissaire na actionnaire. Donc le roi actionnaire, on a droit pète. On loba onyo stolingi. Et puis mutu on appelle ça mbongo. Ba ko sala tout bache à l'aise. Ba ça tout bache à l'aise, mamba oloba ezala ndenge boyokanaki ndenge bosolaki. Oyo kama motuna ya batu oyo ba sepelité na nomination. Au moment où il y a une nomination, c'est clair, qu'on se le dise. Et là, il y a une nomination à Christian Bosembe na Médard Kankolongo. Et là, il y a une nomination na plateau. Au moment où il y a félicité, à sepeli ma sepelité. À sepeli ma sepelité. Donc, au moment où il y a plus blanc que la neige. Plus blanc que la neige, oui. Plus blanc que la neige. Il faut ça là. Na kati ya motema na biso po libanda eza kati te yoka motuna moko déjà ya polémique motuna moko ya mabe déjà moto mabe ana plateau notini motuna ndengo na pas répondre yoni pas répondre sur le bin na bakité pour azong selon eyano nini boyoka. Bolodja, comment vous avez accueilli la nouvelle? Finalement, tout le monde qui renouvellement et classe politique, même dans l'entreprise, il fallait des jeunes, parce qu'ils ont battu, comment le roi chef coutumier dans l'entreprise. D'un côté, monsieur pas récupérer, membre et cabinet naé, monsieur soit le Libango, le cola Eboma, le cola Taylor, le cola Marcelin Bilomba, on va kena Sona Hydroc, Taylor a kena Transco, moi battu belé penza même il y a cabinet bakei. Comment vous avez accueilli la nouvelle? Ça c'est la première question. Deuxième question, est-ce que la question de la méritocratie a primé ou bien favoritisme, clientélisme ou népotisme? Une bonne réflexion, un peu dans le bio, non, on dit, attends, nommer Batou, mais quand même, il faut réfléchir quand même. Tout ce là qui, classe politique, va renouveler en gros, va renouveler classe politique, va taper ba jeune, pour ba nous sommes comme ba kokola, ba comme kokola, ba oumeli pe mingi, c'est ça, yanga le bio, non, tu ba chef coutumier, ba oumela ki mingi. Question ezo kena nous, malam. Voilà nanga bandeko nangai. Pour moniko, babilo musu le photo maman Hollande lango de près. Biso bana de père et de mère. Biso oto mboka et bon, et pour na mbongo ti. Et pour na mbongo ti. Pozo nzamba osaela yo. Il est qui na mbongo. Bon réflexion mutu oya sepeli apesi baninga félicitations. Alobeli nakati ya mutuna na ye azo lobela pe batu oyo balaki na cabinet ya mokonzi. C'est là yo mokonzi seka moi klende gaga. Netika longoli batu kaka on va commencer ba chef coutumier. Mais alobi lisusu likambo ya batu obaki na cabinet chef de l'état oyo a changé a tchebango sika mususu. Tout le monde a ba Castaner, ceux qui Castaner, ceux qui Castaner. Tout le monde a ex-ministre ya mboka oyo ba tchepe sika mususu. Pona ye est-ce que batu wana wana méritocratie Nenga soloba, ou bien favoritisme, ou bien clientélisme, ou bien népotisme. Bablo soloba. Eza déjà motuna moko déjà miné, question moko miné. Question moko bo eza miné na nenga osakanate. Siko ba pesa ngo lokola oyo motema mabe wana va na plateau wana banda a banda mamba politique na bi kota bimélité. Po oyebi ko démocratie au Tshisekedi memeli biso na mboka oyo batu balingi Tshisekedi papa. Oh, Tolingi Tshisekedi papa c'est notre modèle boy na boy. Mais moi na ne bolingi ete. Mais on comprend papa batu. Papa batu.
bana bomo na ba sakombi ba liaou bana batata na bango mutu ba préparer bango héritage na bango eza makambo batata na ba salaki ba tikela bango. Antoine Tshisekedi Tshilombo héritage au tata na tikela ezali présidence de la République politique pour papa na ndo sala politique. Siko bino bolingo linga tata batu koleka na ah non tata national. Ngana tata national. Patrimoine ya mboka bokomisi tata batu patrimoine ya mboka koko ya batu tata ya batu bokola na bango to voya na bango te mingi kutu tibo koma pene ya sphinx ezaka pona bato motema malamu ba mema mino na komema mingi basar ba témoignage tata batu ba nyonso bomona kana oyo lelo bana politique o batata na bango balaki batu ya somi o batata na bango sa politique na mboka na biso. Mais baza bongo parce que makila oyo ya batata na bango na kati na bango c'est pas n'importe comment yeka bamba mobu ozana na kati makila te comme bala moko mokonzi mboka ozo rêver bolojwa tu es en train de rêver ce qui bolojwa ce qui Alain ce qui nani ce qui comment on écoute nazo kokolo bango très bien obimika ka bombala moko yo bandi ko finga mokonzi mboka bandi ko finga ba institution ya mboka donc pour ba pesimino liberté ya koloba olimba chaoka pona media la bino wana oyo sala bino ngaya moko boye media na me comme ça ngaya na ba te batuma bolanda mama mutata asala ma bien bino bopesa biso valeur bino botombola biso moni pas ko tombola o botombola se emimaka biso moi ko bo contrôler susu mutu oya le kaka na etando muke ezati ozoki sanga ngo ndenge nini bosiko aza sanga yango ndenge nini chef de l'état a nommé Batu bosiko binomi balé ata bolobi et au changer eloko nini il fallait chef de l'état a nommé bino il fallait chef de l'état il faut dire la vérité sur le subino bolobi la vérité muna mutaze la ratango na e toze la ratango na biso bandeko to faut sa ratante loko zolo baketa mino comme aux affaires biso mkoto pouvoir, ça je peux vous le certifier. La question à l'entreprise sera gérée par les techniciens. Kasto zela kabeko mono nini parti na yo wana oyo bobole kaka pona ko lobaka mama be pona ko lunga ko chaque confusion na kati ya mita ba congolais so muta landio bien te a moi mambolo beza eza na nzela mutu o kaza motema mabe ne muta a soutenir mambo zoloba mutu motema mabe ne muta soutenir rango. Mais mutu o mazama na Congo o yebike ndeko na e akufa nzala na Congo o yebike abimisaka mbongo ne na diaspora po atinda mbongo na kisasa akoki jamais ko soutenir ba propos ya lolenge ozoloba oyo nyonso yaka mabe nyonso selon bino ezaka mabe. On prend les militants bah commission la plupart ya bateau baza ko gérer ba entreprise na biso ce sont des militants et puis bazali na cordon ombilical avec le parti politique yango moni tout parent qui est proche de Félix Tshisekedi a ko recommander bana naie pour que bango ba se retrouver afin que ba kolisa nzunga ma famille à famille. C'est pas comme ça on doit gérer la République. Bande konanga mutema zo reconnaître que nomination est reconnue par la Constitution. Chef de l'État a renommé Moutou, lolenge ya sepeli. A été pour Nabino Bolobi, yango na kosala. Mais wa bisiko esika nini chef de l'État a nommé Batu kaka pona Batuana basaela esokipe nini. Batuana balekaka na média po baloba. Wana esprit nini wana. Makanisa ne utu ya makanisa mabende ngwana takutu motema mabango siko lingo esa biso ba peuple congolais nini boka mabalo et puis mission so bobola nango bona mo bimba kuna na chaîne wana nga zuka parti mke pona ko lexe mission mo mbaa ti na zuka introduction po momo na mama kanisa mutu ya mabe pona ko vanda niete na loba te esengala ki na loba po ayoka po to ko tika le suba loba bloka papa biso de bi français. Tebi français mais toi ba vrai ba nation ngana nde naza bona linga kutu atakutu classe ko ba mo pesa na lingala poto ko moyoka na malamu ba nomination fait refléter vision un chef de l'état donc selon ye vision un chef de l'état eza ko pola bolobaka awa placebo bolobaka awa atangate bolobaka ma bele bino wa bolojwa bolobaka ma bele mais lelo oyo quand bino momo bo comprendre était politique il y a président de la République ils ont besoin comprendre en côté
il faut que Lukande comprendre politique à Moutane. Tu es un professionnel de Babenga. Il faut que comprendre politique à Moutane, idéologie les années. Alors réfléchir comment. Aux Zoloba, la nomination, il faut refléter vision. Il y a chef de l'État. Mais selon ce que quand si Batouana ou Bachewana, ou nommé, baza bazoba. Ba osa eloko morote. Pour le Zoloba nde yangoana. Et là, Zoloba, oh lobi ono, aux menteur, tu es un menteur, aux Zoloba ono, au réduire ba droit na yo, yo réduire droit na yo. Parce que mamio sous Zoloba, ils ont créé ba tension. Ils ont créé ba tension. Je comprends bien pourquoi est-ce qu'on te laisse bâtir la route temps aux Zoloba mamio sous Zoloba avec ma question déjà bien préparée pour aux actionnaires. On peut s'en bon on a yo. Il y a un lobby. Je suis actionnaire, Nazaki déjà informé. En tout cas, félicitations à Bissonio sur actionnaire. Ça m'a resté au bomba. Au lobby vérité, pour payer un bon. Ozo mata. Keba, ozo vertige. Ozo vertige. Internet, ils a RTNCT. Internet, ils a souka, il y a vité. Kozo ape, nini moi, et sika. Na TV songolo pakala eza nango mamba satellite kaka mamba satellite mamba danger te na poto eza nango rien ba news ba kota na bango ba canal plus ba ni un problème te na Afrique ne ba monongo danger te ana poto tanga pe na go ba na oleka na TNT so na lingi na go ba na oleka na ngata lobby makasi na kaka bilobela okota na kata mutu a mutu bokota na kata mutu aponi batu et ça, droit légitime nae, chef de l'État, ako pona mutu o alingi, et sika alingi. Alingi mutu boy aza nae, mutu songol asala boy. Yemogo, ako sala, soka asepeli kino, apona yo, sango mukozi. To apona yo, tata na mususu obozane na plateau. Ako pona bino. Donc, likambo e saka pasipona, Christian Bosembe, ba poniye, na medaka kolongo. Yambozolo bono ba dépolitiser ba entreprise ba salabo yo ozo pouvoir yo bolojwana ozo pouvoir mais to mona ba ndeko no boni o ya parti politique ba po bazo zela bozo belé boza ebelé o bozela kaka bozo pouvoir o bozo makambo ozolo ba o tu bozo ba lokola bazoba ba lokola bazanga maile ba batanga te biso to tangati to tanga biso to ndeko ozolo ba nomination ya mukonzi bazo ngo d'importance te banani bazango d'importance te eza bino na plateforme na mina mukie o mukie na ezanga impact nde bozoka makambo au président asala kana importance te mais moi na Congo ya solo o ya bi valeur ya mboka na azozwa makambo tana ibselo moko bolojwa Félix Tshisekedi le président Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est la providence. Donc, Aza vraiment, et loko oyo Congo, et Zelaki, souffle ya sika, ya Congo, Eza président Félix Tshilombo. Donc, on n'a pas yote po jamais yo rotika rosala ko accomplir, ba makambu ya minene, oyo accomplir. Na tango muke. Loba ndeko ba osepela. Tala makindele kuna, oh non, faut za motema mabe. Oza mutema mabe lokola mpiakere na bino wana mpiakere na bino aza sans impact na minto bo sans impact bozo loba même mukozi na bino azoke no luka dialogue aluka asola na chef de l'état ayamba ete ka lokwa vie na ngai tango fort Césanga di Kleboa na mission na Gradimouya salutation à toi courage parce que tu fais du bon boulot l'émission à celle qui na live habite là moni mut loko fayo loko président de la république aya mena balcon pas tourner le bamba ngomba passe en attente ako yambe comme ako yambe ne ça na welo monter ça change rien et c'est le moté poye aboya kondima que l'actuel président a nommé légitimement selon ye Frodaki tout ce qu'il est en train de dire, mais ce que yo que nous sommes là, pourquoi? Parce que Moutouana, selon yo, azane légitimité. Selon yo, yo m'to gagné une élection. Et bon, ce que yo que nous, que nous avons solane le kamunin. On nous dit que solane le kamunin. Yo m'to tangana ba, ce qui ba award, ce qui ba nin, ce qui otanga ce qui peut wapi. Toi tu as bleu à pas pamba. Au moni ba congolais ko
basi balamuki banini Congolais a un méchant, il y a changement Congolais alingi vie na échanger alingi ki bon moto na ezonga botika basela basela bandeko ba métro ko ba ligne ya métro obo kunda kuna na kitambo kuna ba bimisa ba ligne ya métro na métro ezonga na kisasa bandeko botika biloko ko frena ka mboka na ba mutema mabe na ba émission moko boya mutema mabe. Laisser les militants en dehors des entreprises, dépolitiser, terme ebele bandeko bolanda na tatana mambazoloba azoloba ngo pona motema mabe azoloba ngo te pona alingi mboka kene liboso eloko moko azoloba ya malonga na ezate mokonzi ya mboka batu oya nome ayebiti na nome bango bon sikonde ba nome nsingi mpululu wana eza mabe mama Eva bazaiba andeko loba po baneko utiliser mabe mama Eva bazaiba mais lelo oyo azu esika moko boy o sa musala na ye na ndenge motema ne elingi na kimia nyonso omone ndenge akomi mama moko te bat nyonso bazokomisa ye mama Eve bazaiba mota komi mama nsomi ba militant na siko efsanga na ba militant donc président avant na TV amoni o balo no nommé Christian Bosembe ala nommé Christian Bosembe dopo medaka kolonga aloba mingi yango président nommé wana makanisi nini wana makanisi mabe ko do ya mutu moko boyo so mutu alia mbongo nezo kansele mabe oke mutu ngo zo investir nezo ebati yozo ebati bande ko nanga makamba boye il faut esila makambo il faut esila bato bazoya pona ko mema lokuta o bazoya pona koluka bana Congo mituna bango ebeba bazona ba calcul ebele zangatina oyo muso ya gazoloba toi na 2 avions mais tanga komona flotte odo comme nango na armée na biso pendant qu'on est en train de s'arranger ba français zo songela ngara na lingango sute tant to mi bongisa pona tokoma ko sala minduki na mboka na biso tete bango bazana pona ko telema pona koloba makambo oya mabe pourquoi parce que bafuta bambongo bakoma en tout cas na yebaki teke ba actionnaire ne beteke ba actionnaire ko je suis actionnaire nazaki déjà informé en tout cas félicitations à biso nyonso ba actionnaire bande kona to fungola miso baloka ba bolojwa oyo so ba bolojwa oyo muto aboye vraiment ngazo na kutena na plateau mana te so suka wapi muto aboye so moni omona kutu camarade nanga mo mukolo moko na kin awata mwana nzela amoni bolojwa na makolo atuni abi yo bolojwa ale lukusa atuni bolojwa yo bolojwa ozaka na makolo ti lelo ils attendent c'est la pouvoir le la fachi béton azu pouvoir bango zo bakanisi ka eza facile tala yebe lo moko bolojwa tata fachiko alaki mutu munene mutu nsomi na Congo wana abunda soko tali mukongo na ye yaki na bapota yaki na bapasi pona lelo mwana na ya dondwa et puis aza mukonzi ya solo mukonzi aza na pasi na motema na ye komona population na ye ezo souffrir ezo kemba ata bondimi te boko ndima po bato ebele na ngonga oyo basi bandimi na bango ke mokonzi mboka na bango ye wana ata bato mususu o ba na parti na bino wana o ba vana bakimba seke bazomona makambo yo salama na bakikwiti etali mboka te po bo biseke asala yanga ko mo sala amu asali awa simbia mwana mutu mwana batu ya mama Marthe abena mama na ye tata na ye boko mo wela ye boko sa tata na ye patrimoine national do bolingi tata me bolingi bana te bofingaka mama Marthe butu moi so bolamuki bofingi ye so bolamuki kuna bofingi mwasi ya mutu yo bolojwa mwasi no nani bana no banani il faut lakisa mabe na TV po bafinga pe bango moko tokozwa pouvoir bon so yeso azongi yozwa pouvoir tango zo makambo kozwa pouvoir tchaka pe yesu na kati parce qu'il revient bientôt so ka zongi yo bolojwa yo kozwa pouvoir et penge pa bien pas kozwa pouvoir
Ah, en tout cas, démocratie. Et c'est le mot malamu, démocratie. Et le mot malamu. Mais Bolodjo, vous avez wapi. Vous avez wapi na époque Kabila. Vous avez wapi. Bakota ba sukana o misamutu. Yo na époque Kabila, vous m'avez makambo lo ba na TV, mais film Mogolia o Bolodjo. Au téléma. Au télématin. Bana Congo. Bana miso en fungama. Bana Congo. Bana la kokeba. Tosto comme na tango ya, tango zoka disukulu ya mutu. Na baby sipe langage loko la ba mukeba yiwana muluba azo baby sa donc obike mutatika malinga na défaut za ba mukeba yiwana na ba nani soki Daniel soki Safu Daniel Safu na ba Bolodjo oyo soki ba epenge so ba epenge ya epenge na ozui mbongo ya kosomba ata chemise te ata costume malamu te bolingo finga mutu oyo alingi mboka na oyo kene liboso bana Congo tola muka na yaki koloba awa po bolanda eloko bolandaki na ebandeli boka na tata wana azoba kaka mabe po banome baninga banome kaka banome bango po so banome akosepela te bamisu balaki na ensemble banoma bango tilo boka su balobaka boka baloba lisusu mais nga beso na kompe président de la République. Mais moi, baninga na ngai, famille na ngai, en tout cas, mutu moko ozana esika. Po tozala honnête. Mutu nyonso to alingaka, mutu ala pembeni na za malamu. Merci mingi na bino so bolandaki émission na biso ya lelo na motema ya kofungama. Président Papicho a toujours na Est à Congo, a toujours na Est à Congo pona kuna ne bitumbe yali. Ba vrai militant, ba vrai patriote, ba kendati na front. Ba photo ezali o mozo mona azabana batu bazo nyoka ma kuto kangi photo moko boye photo na fo mo chango na osenga na tango photo mo chango mingi asimbi tata moko boye eselenga pasi na mawa o mona mamutu malingi mboka na alongwe poto afuta ba transport pour akende ate ya milliardaire ngana yebi mutu na ngai mutu na nga pas débrouiller mais azana mot patriotique pe ba soutenir a été ana mot patriotique Papicho yango wana Congo fort bande kwa Congo fort bo soutenir toujours Papicho ba Jacques Fataki bo soutenir mutu na bino boza nae vraiment ezaki esengo mingi ya ko sala susu masolo ya ko sola na bino lelo poto yeba lolenge nini Congo esengeli etambola ezaki ngai ndeko na bino Jérémy Mukuna nayaki kobetela bino masolo po oyo bozomona te ngaza lisu na bino nazomona yango efanali yebisa bino po bofungola su misu bokoma kolandaka botyaka matoi po boyoka bazoloba eloko nini botyaka matoi boyoka bazoloba eloko nini epai ya mutu songolo mutu pakala yake miso na bino na motema ya kofungama oyo ezoleka na Allegra TV pe ezoleka na Kleboa original ya Tango Fort ya César Ngadi vie moko bien ateka pongi na e atika baleki ne balali pongi sima ya zongi akelala vie moko malamu honorable Jean Moutala mputu de yalola na Bruxelles vraiment nzambe aza na bino apambola bino soki olingi kolia kitoko benga mama Esther na service traiteur la bonne bouffe olia kitoko ko sepela soki olingi bakango suki ya bien bakokango suki soki olingi basala lokwanga ya pembe baosala lokwanga ya pembe okosepela mpe soki olingi ntaba ya pete mama Esther azali bokolia kitoko yanga susi comme nalobaki eza kaka nzambe apesa bakulu na motema ya malamu bakulu na batika mabe bazonga batu général Kasongo batu oyo batekaka bombe oyo batekaka diamba kanga bango po mboka ezala kimia. Merci mingi na oyo bolandaki émission lelo nde tokutani mbala sima tous les amis de César Ngadi mukenge shai vraiment mbote na bino nyonso tu nzambe aza na bino abatela bino tomonani mbala ya sima. Clever!